déjà tant que la Karine ils a été au ben tant et l'eau moins salami ken impia na la télévision fini ba bata yo to ba to sala émission ba ngana lo baté ngana ken to sola bien ngabo yo na ken bo sola bien qui n'est pas ken tant obi ke ngaku tune na boye ngaku mame mili na ko simete poto wana ko pesa na mbot qui n'est pas mame mili Karine aza toujours yebisanga net na YouTube à part mitakala ni eleki Karine succès à part mitakala neti ngaboye so ba pesinga mundu ba biboma ken boma mame mili na sala ngote mais ba so pe ba mundu ba boma Karine ba boma to ba boma nga ba boma po ba mona na déjà po déjà ba toucher nga mona biso lelo to mona ki ken impiana na kutubiri ba no sola te lelo ba sola pona ko déstabiliser Karine to moni ba ndeko belé ba lobaki yo Karine mokonzi o sala a kota 2020 j'ai même ma main à couper soit à côté 2020 bo 4 ans boko lelo to en 2020 Karine na minute na Paris na luka garçon na katelo boko na machete mona na te. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bon, bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreux à nous suivre, toujours partout dans le monde entier, à travers CL News TV. Mon pépé Asika, là je dis un grand merci à celui qu'on appelle Christelle Arrose. Babi, il n'y a pas de comme toi, je t'aime beaucoup, tu es là dans mon cœur. Merci beaucoup à Jonathan Image, merci aussi à Gaulois Mayala, ainsi qu'à un bon tonton de Milouz, Rocarmi, si le mignon garçon. Il n'y a pas de comme toi, merci à toi. Merci à Gabi Panzo Mkusata, le Gabi Panzo Mkusata, le Gabi Panzo. Merci à toi, merci Nabaïnos Banga Bisso. Bon, continuez toujours à consommer CL News TV. Les autres abonnés quelque part kanakin enanji likwato lukaye moko zini kumbi te ko soigner makamu na bango ba charge ba chinois Karine Mokonzi la baronne donc to sola na bongo na zini kumbi si tu peux déjà venir zini kumbi ya kapto zoé à pied levé ayana to sola zini kumbi katala haye azala wana na ba charge tout et tout donc zini kumbi bonjour bisous bonjour. Oh, des mois. Ouais, ça va. Merci Nayo Vanessa Moussaou, donc Christelle Mamou. Papine sur la messo. Regarde Mies, il est mignon garçon de Milouz. Ouais. Bonjour, bonsoir. Ça dépend au Talabiso, donc Zinikum il est international lié au papa Very. Moi na bato Karine Mokonzi, mami de YouTube Mutalegaga Zalarate, moi si Nzambe, moi si Soukali, moi si Gou. Au monde qui mikolo ba te belé ba olobela sou Karine te ba te belé ba omiga Moïse Mbile mais biso to cesser jamais ya olobela Karine Mokonzi on a peut-être beau préparer à piku na se kuna sou kana biso ngakudo ni so beza Moïse Mbile ba Mike so Mike na Kalambai ba Michel ba Kembelo bilanga te ngane mi autorité à Karine Mokonzi mami de YouTube ya Blaise Nseka les Bogards de Strutugar merci beaucoup nayo merci beaucoup na Karine Lelo Karine Lelo, ma femme, oh. Karine Lelo, ma femme, oh. Et merci beaucoup na comité Klein na Amsterdam. Comité Klein na Amsterdam. Merci beaucoup Nayo et merci encore une fois na Paul Ventour et ma fouille là. Il y a Paul Ventour et ma fouille là. Il y a Blaise Nseka les Bogards de Stuttgart Zikondo. Tobo sanité mon général Gabi Katumba Ibalobi. On a lié raté Torotisi na 2020. Tezano Olia. Peut-être dit Olia Zakimia Blaise Nseka ya malamu Zakimia. Merci beaucoup Nayo mon général Gabi Katumba. Il y a maman Claudine Katumba Ibalobi Lingwala Bolingo Bundes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup na bandeko tout bolinga razini kumbi to bosanité maïs à debré da mutu di moi mutu di cœur mutu di poumon mutu di jambe Nana Kellogg Nana Kellogg je te salue mon ami Gaël Fimbo ingénieur donc voilà oui c'est kumbi to so makamuza très important en tant que yo ozanakati ya na kata ba charge ya Karine Mokonzi mais tout le monde a depuis clip et salami ya Kofi Olomide Fat Karine Mokonzi la baronne tout le monde a clip
tout le monde a vraiment baissé ça ma casse. Baissé ça côté ni. Bah charge panzani. Non na émission. Makabozo marché vraiment bien. Information aux gens web. Qui ont constaté tes constats là pour moi. Constaté ça que tout le monde clip na autorité au toi na 700 000 vues. 700 000 vues, donc dans un mois déjà, tu as calamité, tu as 1 million de vues. Et pour la charge, et panzanité, charge, et ça n'est pas moi. Vu que tu as là, bateau, tu as la charge, mais moi, déjà, tant on a zini kumbi, et na lobela Karine Mokonzi. Déjà, bateau, tu vas finir Karine, pas na bazanil. Pour déjà, pour toucher mon abisso. Les autres, mon ami. Ken impiana na kutubiri ba no sola te lelo ba sola pona ko déstabiliser Karine to moni ba ndeko belé ba lobaki o Karine Mokonzi o sala a kota 2020 j'ai même ma main à couper soit à côté 2020 bo 4 ans boko lelo to en 2020 Karine na mintu na Paris na luka garçon na katelo boko na machete mona na te ba ndeko belé ba sali be mission ba finga Karine baso mona na te donc Karine aza toujours yebisanga net na YouTube à part mitakala ni eleki Karine na succès à part mitakala. Mais c'est moi le baki betité si Karine me code succès na. Attends na ba page na ndenga zaka ko sala ba direct na a combien moi kilo et tout donc te Karine ana kilo te yebi Karine sera betelo ko sala yo yebi wana nzamba base pour votre information Karine aza sous na studio a travaillé trop le bina sonné plus de 40 minutes donc bana membre ba chinois et tozonga bana mamba chinois botika no mitakala wana totano mami na biso autorité morale po apa mitakala ni ele Karine succès pour le moment ezate yana bande musu bana bazemi toze la bana ozoze omona malgré mame milize mi wana zanango eza zemi moko boye kolo na ona yebiye et puis kolo na ngabuta ko prédoter mona mombo ya mwasi na yebisu kolo zemi wana azonga kuna na famille on pas na prédoter senga bolimbisi sokite ha tozonga na biso mwasi bapo mais bino boye baka ndeni yo yebi kolo zemi yebi zemi ngeze na so na tangelo kombo na yebiso ke bato belé ba comprendre te moni lelo YouTube batara mitakala mais tobo sanate Karine Mokonzi autorité morale azawana mami de YouTube lobi na solé na bana membre na solé na bana membre taba 12 zineza nini ba charge na bité ba charge yali ba feneki Mokonzi bali ba jemima bali ba muna bali ba tutu bazali mais ça na bande ko musu bazana kata ba charge ba yepo na division mais beaucoup de ba ndeni bo mona te wala ko fo tu na feneki nga mingi na lobela ka feneki vous comprenez na sali depuis le 12 décembre jour tozalaka na bandala et pas ya papa na biso Vegas ti lelo na ngenda bandal ti lelo na kota bandal ti na kinda base te na ngenda place ba charge ba te ba défenseur ba charge te ba défenseur ba ono soza même famille ngasko place buzo bezana ya asouté c'est clair tant on va bible na veri sauf vérité zali il faut loba Vanessa. Tu comprends? Donc, bah charge, toi, on a réunion moto, ça là. Déjà, tant que yo lobela Karine, ils ont lobela, surtout et l'eau moins salami, quand ils font la télévision, fini bah ma bata, yo to bah tout ça l'émission, bah ngana lobate, ngana ken to sola bien, ngabo, yo na ken bo sola bien, qui n'est pas ken. Tant on dit que ngaku tune na boye, ngaku mame mili na ko simete pour toi na ko pesa na mbot, qui n'est pas mame mili, si ka bah charge, pour biso sko bah ngapena ken to ça la chaîne mode, ngapena ken to non sola. Tu comprends? Les autres comment na coin quoi ta sala mission mo rabenga libata. O ba mabata wana so na tenenga la tagi. Aita. Ye mo ngulu mo rabenga libata. O so comprends donc. C'est quoi aussi comme lo monenga na poser comme question. Mutu pas sola na bino bien ba charge pour les défenseurs. Il faut ça comme Karine Mokonzi comment? Non, même pas. Alors Karine sala mutu te pour votre information que on a faut bongisa. Les problèmes est nini. Au moins internet. Kolanda tende to vendre to liaka boye mutu muso ko boma ka kale musu po salage mission mo tanga komoni na ninga mabe nga ba utola na matete na 2019 ba nga lever ngati po nga ne bi ne ba lever mutu so ba ne ba lever mutu ezala ke o termi sita si batuni okende wapi o na replace tel o koti mais nga sikoyo o le bazela na kota ba mo mabimisa ba sa se na banambangu mutu ke landanga bazwanga te. Donc, net ngaboé, so ba pesinga mundu ba biboma ken boma ba mili na sala ngote. Mais ba so pe ba mundu ba boma Karine ba boma. To ba boma ba boma. Po ba mona na déjà. Nga na koma yote yo koma ngate. Ba blaze nteka na nga. Ba ba roga miezi na ote.
baya Paul Venture na nga ba koma ya yote bazaka ya nga. Vous comprenez? Place oyo Karine aza et ko komaka jamais place à mamé mili no place na ngano nzambe ne mutebi place a tie wana. Vous comprenez? Au lieu à mbongo ti otola sanga so combien na loba otola sanga mbongo ebele na saki. Est-ce que fingi Karine yo finga no kutu batuté. Vous comprenez? Aux anneaux jalousie ou alors monter ma polele ne di biso ba oto ala be ba jaloux ya batuté. Toi toujours monter ma polele. Vous comprenez? Ma beza mandiko na biso mususu lelo pasteur Moïse Mbi a pesi biso actualité. Basala ba actualité. Na otomona basala actualité a pasteur Moïse Mbi mais bako tchao Karine Mokonzi ali mbongo ya mama na ya Armani Kasongo. Et c'est ça un sens. Et ça un sens. Pourquoi au chat titre ya mutu na makambo so bino bo sola nango. Ozo moi donc maman Herman Kasongo tu na ngate bigi na master na ngai. Malgré to signer de maman na biso pardon. Moi c'est un peu de Salimbisi biso donc les berrer massa na quit donc to comprendre mais ba pasteur n'était. Ba pasteur n'était si quoi so déjà yo depuis que yo ndo za na kati na ba charge défendre Karine Mokonzi au s'éloigner au monter que le quoi moi doyen mon na kati moi grand fan na bango koti moi te na nyaka na tali sa bande na biso ba charge que union fait la force. Déjà sur Otali bana le 12 décembre ti lelo au moins ba charge ba salelo mo ya makasité. Ninga na sale mission mo ya makasité à travers Karine Mokonzi. Pona Otali sa bande ko wana que tant tozalaka ini et ça la moi force mo boye. Ba comprendre nini ba sala et puis ba comprendre maramu nini o bango ba sala ba lo ba coin gauche droite. On comprend. Donc toye bana na ba charge pour na Karine to bana na ba charge pour na ba bien na yemoko. Ngana na chaîne to ebiti. Ngana na chaîne mais tous les chaînes ba benga ngazini on sala émission na sala et na informer pe ba zo vérifier télévision ou déjà Fenega aider ngama tout chaîne on sala ma déjà donc maman Jenny Kassa yebi donc chaîne sala ma na ndenge bina ya niveau na nga et ça na niveau na nga et sala ma te so na neni donc voilà puis Zili Kumbi Nzembo oya Koffi Olomide to betela on ka toujours c'était autorité ba tunsusu na mona ba commentaire mo ma publication la bossa page jango ba be o Koffi Olomide mena ba to ba 6 Amélie Karine 6 monia ceci li olobani auto ça peut featuring na faire rigolo ça me la faire rigolo 6 Koffi Olomide ba muta me biso braza bossa mboka amela na ni 6 rien et le côté coco coco on comprend donc on comprend hein on comprend que na mabeli na donc auto ça na fait rigolo ba ça na fait rigolo ba sisi Nzembo kitoko ko betox fait rigolo tisi kwa arana 6 Karine petit kwa arana 6 ezana ka batamité mama be il y a no liboso grâce la ngubu Nzembo ne legi ya Karine o utu Karine liboso za la latima be boye boye le ba be simbité lobi betongo sala rumo ko Congolais ala ni ka bongo Congolais ndima mutu na pasi ndebe mutu moto temane auto ngayo yala no ka bongo o kutufanisa wana yala no ka bongo ozomona Congolais ya Congolais oui pour promettre ba chinois ndebo benga bango ba chinois ba na membre peut-être ba za inquiet ba big peut-être ko kabwani jamais ba charge ça au grand complet to ko tsene mu mama be meto longole pe da to benganie et non tanga komona ete me ambu mama be to longole pe to benganie mais neni ba ba te kaza mama be moi pe ba opese pe ba idée ba charge faut dénoncer to dénoncer ta senga da bolimbisi asenga da bolimbisi bolimbisa ba tuso limbisa ke mais ba chinois ba na membre ba yeba déjà que Karine Mokonzi ya biso ya bango ya batutu ya monde atier aza tous pepele ya mbetolo donc na ministre aza na Paris et mambo bien zoya tous le monde a sous chroniqueuse chroniqueuse akoma chanteuse au lelo TV5 et golobela pour votre information était sur monagi TV5 et golobela parmi banzemo et talamina 2020 Karine Mokonzi autorité morale Fitch Koffi Olomide mo penga pe merci te ne na pesa Karine Mokonzi comme autorité morale le boti comme Nzembo on comprend tout c'est implice na carrière yande vous comprenez et yara to bla 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 mutu ezo sala donc merci beaucoup na Karine Mokonzi mami de YouTube mami de nous moi si go migolo sunda komne kitoko ngaye Zili Kumbi tokoti 2020 mambo sika mbula sika mambo sika na yo ezala raté mbula sika na mbula sona obongisa na obongisa vie na ngana eba nini ya mabe na salaki nana muna ranki na mutu te
eza ba beza YouTube eza mambo YouTube esuka na YouTube esuka YouTube te po ya libanda pe ya ko bamba na ba milangi ko lever ba tumso ko kanta ba na la police sala bongo bato yo tangi ba kombo wati bato bazana ngambo wana ti yo somona Karine akangisi na la police mutu moko to ba Karine okufa na 2020 au prédiger ni mois ya mutu Karine akangisa ye webi combien de janvier ça dit combien de missions bi Karine bakinanda ko ngama mbibembe yo comme takangisa mutu mais kemeka ko tokuna yo zini na ndaluko na tambola na jipa obika yo okopon bat basala ndeke na oloba ngo tamona na jipa kangisanga ngo kangisanga ndeni oloba nini obani garçon na finga ba biso la sa finga yo mono kuntubiriki po ya mobe kuntubirika mutu munene ayoka na ken ba finga na ken tongo midi pokwa nini kuntubiriki arabu mupe kota na kati kingwe kota na kalo bo mo mpuse mo mulai ba yoka na ken pena pona déstabiliser Karine mais simbarate ta mutu munene yene muna obeta un jour na mambo ya YouTube roi Karine betra simba ngane so na obete bien tu comprends Mosco soit bête si moi na YouTube ken na obete kuntubiriki na obete presque ba tout le monde na obete et puis na teti ko lega ba wana fo yeba et puis na mayele ko lega ba nyonso no mona ngaso ndobu na bango ba tu ba ate neti ken kuna ogela ke mawa bolita bien kata guruma bien na ko kotise na terrasse kuntubiriki to ko kate poto kutana ba boîte to yana mwana boye auto sa mi so finga o Karine apesa nga mbongo inaki opesa dingwe mbongo akisi asala lisolomo ya mabe to kutana matanga ya pululu place ngona ya telema moninga kimia ko na mutuka bato babina nga kimia ngi oh bonga na saleni na gene wapi ya na YouTube aluka vi na ba YouTube ba futa ye na YouTube et somele moi pantalon moi ni na lobani eza na makambo ya na ngodongo oh bato babila ngati na ba moto na invité merci beaucoup to comme nasuka amour par rapport à ba chinois ba nyonso ba soutenir Karine Mokonzi ba nyonso ba chinois to za bomoko Barbara Moukulu, je te salue. Donc, Bolingwa Tantini, Julie Lagrasse, et Tantini Bolingo, Maman Eugénie Kassai, Claudine Lagrasse, Mamami, Bandeko Nyon, Sowano, to soutenir Karine, tu es un artiste, et soit tous pépélés en béton, le lobby n'entend sur l'année 45 minutes, tu es la stratégie Nini Auto, côté l'année 2020, malgré 2020, on est côté Maman Moutakala, Webiga Moutakala, Kongola, Linga Moutakala, collègue, même Bible. Pour que je me dise, avec sa Bible. Tindelanga ponga na zwango mutali boso ebiti tindelanga ngabe mnazo tindelo ya nani yonti donc tindelanga donc merci beaucoup na ici sympa di vidéo comité Klein à Amsterdam Maïsa de Breda mutuli moi mutuli cœur mutuli poumon mutuli jamba merci beaucoup na Karine Lelo ma femme Karine Lelo et merci encore une fois na Regard Miezi les mignons garçons de Milouz na Milouz soza kitoko seko ya choko soza la kitoko seke on a un maquillage chaque jour jusqu'au Regard Miezi so la mine tongo beau ala la boye beau Regard Miezi les mignons garçons de Milouz malgré dessin rotinda bazwa bon problème ezati merci beaucoup na Papine Zola Meso merci beaucoup na Christelle Mamou moi Sigou moi Selengi Mireille Momene Karine Mokonzi, autorité morale, mami de YouTube, Moutaleka quoi zate, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Et bibère et toutou. Hein? Et bibère et toutou. Merci beaucoup Zini Kumbi, merci na internet Bazaki Belé pour nous Rolanda Bisso. Tout comme Nasuka, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci à toi Rokarmi, si je dis il n'y a pas de comme toi. Merci à toi, de gros bisous. Merci aussi à Gabi Panto Moukou Talo. Merci également à Papine Zolabé sous de moi. Merci d'Abaïna Sovalinga Rabiso. Restez branchés sur CL News TV. Vous ne serez pas dessus. Je vous retrouve à la prochaine numéro. À bientôt. Bye bye. CL News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news. Donc ça va. Na 2017 donc ça dire que c'est CL News TV Mamou ba bien ba news a bien so pour l'année la pena tina su CL News